Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Moment repousse. Et bah dans les cas. Qui on a, au niveau local, ce qui n'a zélé, ça y est cause année comme on a le pas, ça m'a bakala mais tout le monde pas ici na domazé ma kelele ya cap et vous avez amitié ya makasi. So ba moni domazé ba moni ici ba moni ça ba kati zobeta zo saka masolonde zalaka. Ezaki na kamuni cause nini oba biso ba vita en retard yo lelo na plateau o expliquer biso no éclaircir ba tout c'était quoi. Bon, na ndenga réalité vraiment wada eza ba vie privée na bango peut-être biso to komona on a libanda parce que beaucoup za écrire mais deux baza ba pire makasi ils ont drendé to salaire wana ngana fatuka embe to za ba pire makasi bango pe mi balé baza ba pire makasi ngana za na fatuka embe ba pire ngana mamisa ba pire ngana nani o Solange ba pire omoni siko do mazena Irsil baza ba pire. Au moins des makambo des alaki lesko eye ko inda bango moko bayebi elo ni ne salaike bakoma na ba niveau wana toujours un boza toujours na cour vous évoluer mamozo kende toujours kitoko parce que ya semaine ba guerre comme game pe na kati ya groupe ba jalousie mo comme qui zaki pour anine bon quand à moi vraiment na habité Naebi vraiment te mais elo penza na okolo baké moi elo mo bonde zalaki et pas Bijou la reine. Ouais. Au centre qu'on dit que Romi Koloko a problème. Toujours un boza toujours na cour vous évoluer mamozo kende toujours kitoko parce que ya semaine ba guerre comme game pe na kati ya groupe ba jalousie mo comme qui zaki pour anine bon quand à moi vraiment naebi te naebi vraiment te mais elo penza na okolo baké moi elo mo bonde zalaki et pas Bijou la reine. Ouais. Au centre qu'on dit que Romi Koloko a problème. Zani l'aime so ya olobati a utiliser ce ko banoa ya zalay bon mais so yindika bo Bijou la reine pas koka ba problème te so fâché penza yeli bo akoka te mais so ko zata oloba makasi. Non, c'est pas ça, nous Kabola et Binona, président la DSOB. Kolonga et Semina Lisbeza qui n'ont cause année. Séparation on a quelque part et ça là on a passé. Et ça là on a passé parce que on a nazala na idée ya olongwa Lisboy Fondation te. Mais moko ya biso ya musalo to sala ka yé muto a créé langa problème ti lelo nde na se retrouver libanda ya Lisboy Fondation. Moko moi c'est mobile. Ezana ni pululu Chico Moto oui Chico Pululu Moto a créé là un problème wana compétence on a Chico na au moins quand d'expliquer na soana été parce que ablessanga mouvement na ndekata quand d'expliquer na yeba musalati ba onde ba formanga ba phénomène muto formé ngabimi singa parce que moto abongo yo fandi no kaka obebisela musala omoni type to kuta pe na pululu et yo sala pe ke o batamoko bo Gilles Bavon ezalai ke to ke Angola tozui pe ba visa leka na on a encore constaté leka na yeba ke ba pululu bazana kati na keda na mati ngone nzeme tika boy mais c'est pas ça confusion pour na chaki na Facebook na bike no ya ba simi lobby il y a des photos mo batindelenga ah bon na like ça oui like ça photo ana. Ah oui, ça y est. Oh! Ça y est, en tout cas, moi, tu lui en as songi, hein? Toujours ensemble, hein? Bon, non, le baquet. N'a vraiment une réalité, naïba papa n'angati. Oui, naïba papa n'angati, disons, l'air est comme ça. Maman, comme ma bazemi, bapotana, banini, mais. Nga papa musumu tabol abokolinga te. Ça pour un choc et choquant dans monde théâtre. Yangwana. Ouais pululu a chocayo. A chokanga yangwana. Ah c'est ce qu'ils avaient été. Ah c'est ce que ça te. Là pe ba utangola, je me suis tombé wana répéter na kanda na kasavubu pululu aye. Na fandi peto na yambie pe bien o nini turbo et tembo. Na sombeli to solo li pepe ye pa beti li solo abi ah yes o sala il faut yo mtozo no visa na yo bani to ki Angola mais okenda tenga bien ba raison kana pesi ba raison so mais atikala ko websanga ngate ke ya sti olongwa na list boy ezala boy c'était comme ça ya wana
Katiné. Voilà, bonjour, bonsoir, Valandabiso, il y a Congo Liziba TV, il y a Kevin et Panda Lekechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Moupazi Sango, il y a solo le jeune producteur Kevin et Panda Lekechu, Nabi qui est partout dans le monde, beaucoup Talaka, émission Nabiso Kati, beaucoup Landakango, Babi vraiment, donc ça toujours Moussala qui togo, surtout ma maman de Balinganga Mingi, parce que ma maman de Batalanga, sur Badimon Nabino, Bagi Kati, on est en octobre, car pour l'artiste et comédien, mais le coup, la Bino, beaucoup Senganga, il voulait que tu na posa na ye akenda wapi mona na basoso te toyoka yango lelo tokosola mpe toyeba azalaka wapi akenda wapi abala ye tona na détourna ye tona na benga na théâtre toyebite mais tokosola ana émission na biso kati vraiment wana pesi vraiment biya papi le roi la carte illimitée formule ya suka bilanga héros wabi wana komona gouvernement mba José Ndombe Shomane premier ministre Junior et Musuku prêtre HPR de na peso moto besiko zali ba bon séjour na kine na vie na si ya Mulex aigle noir azana kati ya mboka pe na bosse depuis New York vie na ngai tolomo ya uli musheni tolomo bambu boum 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 y on a vie na ngai ya kati ya palin toujours de ça toujours boulot to ça toujours musala tozana lelo na mona yesu société bonjour bonsoir Yansime bonjour les Ketchou bien habillé merci OK ndai nasali kala be point non nazalanga oh ah oui bato balinga kona no message ni opesa bango bato sola non no oba mona ka tungisa nga mingi pona en tout cas ba enyos tout bolinga joli Yasmine nazawana ezaka suite ya ba occupation mo bo nazale nango yango bo bando mona nga lisuna ba film te mais nazongeli déjà voilà azongeli déjà ba maman surtout ba maman benga kinga trop pona yo les quelque chose na posa joli Yasmine lequel biso ya kenda puis abala mobali ni na mo honorable o akanga yo oza apekisa o mamusalango ya théâtre yango c'était au lokolelo ça va ah oui ça va oui ça va oui bi que émission so benga ngo kati oui nayebi kati to sur la biso sans polémique mais et senga peka mo bima na kati et ça la bien to sur la no ya so na solo ngai na bato bota la biso to bana bo mwana ya semina bo mwana parce que na yoko na kombo ya Yasmine mais betele so en réalité na ona ya bokola zaki ndeni bon jolie Yasmine non lo ba mo amo bo botama za soni aza soni bo mwana nangele kana ngo bien de ka ba nyoso oyo bazana ba parents de baboko amakande ngape na boko amaki mwana il est bien joli combo ya botela yo ah oui non nanga eza lukusa poste nom eza Yasmine prénom eza jolie bon peut-être que ma solo ya jolie oui jolie bisabiso bon moi na maman na papa bazaki toujours ensemble yo botama libala to sakinde bon non le baki ngavuma ndenga réalité naeba papa na ngati oui naeba papa na ngati disons l'air est comme ka mami ko makana bazemi bapotana banini mais nga papa musumu tabol abokolinga c'est une réalité. Oui, pas mon beau bon, disons, non, Koloba, à l'époque, le one toza à ma tété, na ba 92. Wana papa nanga akufaki. Papa biologique nanga akufaka. Siko yo sala, erwa ki bo mwana, petite sœur nanga olandanga Olga, je me suis to sakana, papa nanga akufana kisangani. To sakana amoni elamba moko boye mama na biso azala nango. L'air a mon yango mbala moko abanzo yebisanga ya joli jour maman l'attaquer lamboyo abanda kolela ngabi oh abanda olela pourquoi oh non abanda olela atangisi ko komba papa na biso oh non papa intel muto akufaka nzoka ti papa na biso akufaka babombelanga pour je ne sais pas parce que na boye abokolanga ti oui abokolanga ti papa musumu to bokolanga banda naissance nanga type na komi vraiment boye pe à son âme auto kufa pe kalate awa na mois de juin papa bokola yo na bete son solo oyeba kaza papa bokoli to na habité bon disons à partir il y a 92 l'air est sali bon petite sur nanga lobby quand même hein
Monica sansa ki bo moto na comme un peu mawa. Mais ba ki wana oh papa bo wana papa. Bon, ngana yeba vraiment wana zane papa nanga. Oui, na yeba vraiment ki aza papa nanga. Et yo sala que na comme un peu mawa. Maman lek na biso, oh ayo to nanga joli problème nini. De na yebsinga bino Olga ayebsinga boye. En tout cas ça l'a bango pasi ndenge na aprena kiangu. Ti papa la rauti musala ye. Afandi singa ba expliquer babi non joli déjà ebike papa nae akufa ki akufa disons baneti papa banzo pesanga ba conseil banini tellement pena papa biologique langa na lobandeni abokolanga te na mona été et choqué na nga pe makasité na ki bo mwana eleka na ngopika bon eleka na ngope bongo en réalité ça qui est joli tant que na papa obokola yo c'est d'abord comment bon moi na yo tes allez bien vraiment franchement na mi santa teke na zala moi na été au moins tindenga na zaboé na loba toujours na za musakata parce que papa biologique oui muto salaike ngana zala boy mais o babokolinga eza basakata ya on partout na loba na za musakata na santa teke o différence ya ngana bandeko nanga non na santa moti oui voilà au santa ngote je lazo kola nae je li pas autant ba classe nae toujours soni nango ya hypocrisie to soni moko timide non nature nanga kaka ezalaka ndengwa na kutu elekela bato miso ba prof l'air ba yo mona ki na commencer à théâtre to ya wana elekela bango ezala kaka nature nanga ya timidité te mais nature kaka nature no ya soni ozaki peut-être Atao petit chéri moi landa ya semente joli alanda rote sonya ngombe ta sonya waza bosa mama minene na kati non yanga za ya hypocrisie ya hypocrisie c'est vraiment nature kaka ndenge nanga oui ndenge na yo j'ai évolué autant avec classe na yo oui asmine pe j'ai diplôme na pédagogie générale na complexe scolaire Ngemba. OK. Autant appelé au kenda à l'église au sambela na yo. Ah oui, na kenda église na sambela na za catholique. OK, moi la maman Maria oui. OK, c'est bien. Merci miton aux otanga surtout vous avez pena bami ya basi baninga boza na bango ensemble. Ah oui. Bazalaki. Oui. C'est na banda ko linga na H ne. Peut-être qu'il y a ainsi maïvi peut-être vraiment dérangé. Ah, t'es jolie. Ah, tu vas timide peut-être mon bal à roya buena habiter. Ni comment ça qui na natani. Bon, Ezala vraiment nazé ajamuki ba 13 ans. Ba 13 ans. Dès qu'on m'a appelé on soubi tantine pour la première fois ba tantine. Na kebete ba camarade na ndengo na ka solo na uta classe. Bon, ngana kola nzoto mkemulai. Nazana mulai naza pe anzoto mke siko na kebete abakama nanga siko ilekelanga na kebsa ba minanga oyebi keko babe nga tante ya solo ele kaka bon oui à 14 ans na pe ozinga pe mutu to 13 ans olinga pe mobali non na lingate ya kolinga après âge ni tabazo tumisa yo bon na kolinga to ba une année après, une année après, c'est combien? 14 ans? 14 ans, oui. C'était comment? Moi, 14 ans, moi, vraiment, bon, ils allaient tellement, il faut la vérité, à l'époque, oui, à l'époque, garçon, bakota quartier na biso sika, tellement il était beau. Bah oh bazala plus âgé que biso garçon mo bazo craquer c'est quoi ma grande surprise même garçon na aye kolinganga et ça là bazo craquer c'est quoi aye kolinganga vraiment et nakoka ko se saisir te bato bazo craquer non ngana yoka biso non biso zala non il faut la vérité to za ba ami que moi il a bossé ensemble bossé avec ba camarades au bana ba 15 ans 16 ans 17 ans na profité na petite sa copine na ngambote Bibishka Diobo na Canada ba gros bisous au moins to za ensemble mais bango bazala un peu plus âgé que biso ma solezo beta ma garçon mo biso to yokati
mais nga pe na linga na ngati siko moi muke siko le re osa ke fa na garçon na zo ebisanga ka linga no joana la la te oyo ka le comment on a compris là la comprendre te les garçons lingi ba moje oui. Ah non, ya kibo mwana lelo ndele msuto osalela kimukolo mais ya kibo mwana fier ezalai toujours fier ezalaki na remoncer à saler bomene. Mukolo bon, soit na yetoza na écart il y a 5 ans. 5 ans, oui. Soit na 14 ans, il y a zaina 19. Ni mbala liboso? Oui. OK. Bolingani ni yona 14 ans. Ezaki nde. Yasimi 14 ans, nano kutela mbala mpeto ambassade. Ah oui, bon, yeka mtu alaisa nyonso. Ezaki nde. Mobalo yasimi lingi. Vraiment, oui. Là on a lingi nekezala. Wa na ndako bayeba ki basanta ko lingi. Non, et pas un biso basanta te. Basanta te parce que à l'époque biso tokoli trop na papa, na mama te. Tokoli na papa. Maman se cause abandon ça na Kisangani abandon ça na à l'époque Unibra abandon ya kana ba vacances soit vacances à yeki bon to ando za na papa OK ne musala to tika kana ba tante ba ni bon là to lingani bon je manque même les mots oui Sony au moins les msusu na outil classe à kezela na coin to zone nzela mo tika boy. C'est pas ça confusion pour na chaki na Facebook na biki na ya yasimi lobby il y a des photos mo batindelenga. Ah bon? Na like ça? Oui, like ça. Non, c'est dans la caméra ati la biso photo moko boyo na sourire moi za mobali oyo et bosa vina yo. D'accord. Photo ana. Ah oui, ça y est. Oh. Ça y est, en tout cas, moi, tu lui en as songi, hein. Toujours ensemble, hein. Ah, les ketchup. Boyoka, rassurez na bali boyoka. Ah oui. Comment ça sonne? Pas tous les bois. Partout. Donc, parce que alors, on a quoi, peut-être, on a quoi, télémikawana. On y a partout. Ah oui. Pardon, pardon. Ah oui, ils allaient bon, jour mususu, ils allaient na uta classe à benga na koti na tinel na bango. Bah moi, dès qu'ils a koti na chambre na bango. Yaye, to solo papa ba moi yoki, qui a na moi si na chambre. Te mkokaza te que moi si ba to ba na nini te, to ba na nini te. To ba dans solo la kara, papa ba le rayoki. Bimisaya na bima na leki bonjour papa a répondant à côté soit na sonné bakisa miso na bimka malembe naki donc c'est la vie ouais ça qui bon moi il y en a partout vous évoluez toujours parce que c'était comment la semaine à 14 ans partout peut-être la ta première fois et Rosana mon na molonga no partout et ça qui ndé comme yo éviter. Pardon, aux amarambos sonite. Non, quand tu es mon amour qui peut, et comme il y a 14 ans, ah oui, surtout qui m'a monté. Moi, je suis maramoté. Ah oui, pour que ce soit la porte. Non, tous autres la film. Non, et c'est dans le bon moté, nous sommes à l'accès. C'est qui des baliboso y est le côté. Bon, c'était dur, hein, parce que naïe batté, naïe. Dès que des bons après ça. Non, et pas un bon moté. Et pas un bon hôtel. Dans un hôtel. Au côté. Oui. C'est quoi hôtel là na ezale ya bango moko. Oui, c'est hôtel ya bango moko. Banga kité. Oui. Bon moi il est aux un kati bolingo makamususu osala. Déjà tombaki à mourir. Oui, osala ya mwana oui. Ya mwana. Et ça qui on dit. Non, ezale après ça franchement nakimaki na comme ko banga. Na comme vraiment ko banga. Vous avez abete ki vous avez. Abete ngate somo kaka ya makamuso na mona ki wana. En tout cas non, wana no yo ke sengo tena le laki. Ouais, faut le vérité na le laki oui. Après ça na éviter sikoyo, ko éviter na éviter et ko arriver pe to comme na vacances ba parents nanga ba tindi biso siko na Kisangani toke vacances là toke vacances ya on te salaire pe ana tawana séparation ngana oui
après séparation yo un peu comme maîtresse et wana pe na comme maîtresse parce que lors na Kisangani na sala inane kuna lors na ekoya lors na yoya na Kisangani on a kutu na olinga te zo ndire ce qu'on a zonga kilisusu na zonga kilisu vierge quoi pour na ti kuna osa ndeni noza bien surveiller oui nande pe osala inane après na ekoya na ba 96. C'est ça quoi. C'est ce que vous avez après maram na yo. Nazo eler nazongi awa na bandi pe classe. Oui. Bandi classe autant que tu as diplôme. Diplôme oui. On a joli tout ka masolo vous meilleur joli vous mettez les biso bien. Expliquez nous ndé kokola nezalaki ndenge azali vraiment kokola tina à chaque 14 ans ndé partout c'est partout hein. Oui. Partout nda via ngola ki mutali poso asala ki sombile suka likambo sikoyo. Est-ce que masolo ya Yasmine nan obande théâtre ndenge ndini bon théâtre na ndo sepela kana théâtre ndo sepela na kaka ndeka ezalaka bon omoni na mutu vraiment ya ko attirer nga boye azala été mais na ndo sepela kana théâtre nde ba fille ya théâtre balataka baza kitoko boye na ndo sepela kana théâtre na nde mwana est-ce que osala que la dit sobe phénomène to ibana nae avant l'air on otanga ben époque il y a Mali Mambwa oui ndé na ebsaka na ebsaka na bien non na ngina kota théâtre ah non salate wana na salate na bien na ngina kota théâtre ayebsinga bien joli o kokana otoza muta soni nga bien te na linga ngo bani on daga pire vie na yo pire vie kaka oui pire vie kaka to koma et ça lui fait que Nathan na pe na kota te na yo zo diplôme oui aboyaka non ayebsa nga boabi non ba vie mundweri pe à son âme bazana wapi na Matadi ce bayekin to so na vie mundweri et bon kota nga bi d'accord après ça nazali soit intéressé te et au ça peu que ba voyage moi ça mais pour nga ba craquer poto makasi penza et au ça ba voyage on to ke Luanda pour na voyager et simbate na ekozonga kin kokota na théâtre est-ce qu'on a na merdé ba parents nanga parce que na mon voyage au to ke na Luanda ba ça là makambo poto simbité là na ye awa nga bi non na kota ka théâtre parce que et puis ça ba supporter on temba ba ça ni ba tindanga ya poto et yo ça la peine à bandi théâtre et créer un problème nanda kuna niveau moins impossible wana autozo diplôme d'état na bandi na IEC babo futela Minerval année on a payé na chômage l'école théâtre ti et yo ça la que tellement ngana maman ya biso ba ressemblance eza makasi ka wana zosko pas phénomène succès makasi et puis moi boto mona moi kuna maman Lili neti bokokana mama siko esale soni asala na présidence moi na yo sa théâtre siko banzo sa balingi sa théâtre balingi kututé balingi té mama siko comme sale soni rando na maman à l'époque wanto les canalistes boy ba 20h na antenne A ce cas est comme 20h maman fois cha RTNC nga moyena ta théâtre exact ti jour mso yo yebsanga non joli wana na zaka na kata na tangité année wana ayebsinga non yebisa ba chef na bino baya na ndako et vous savez que na yebisi ba phénomène bureau mobimba ba yepa na biso nani José de Londres sida bilele na pese ba gros bisous place aza nzange oxygène tonton Iva Mala ba déclare Kuluba ba disons bureau nyonso ba yepa na biso leur baye basole na maman ayebisa phénomène que moi noyo nazwi na tiki na maboko na yo et ana butu et ana moyi na maboko na yo choisa la quitter et on peut na continuer après ça ndetoko et comme ce que maman so ebiso to oleka to remonter à théâtre place au na sali mabe a opesanga ba remarque tala boyo osala ki mabe osaipo na ndepe et comme il des petits comme les autres tant on a liste boy batuni okutaki o c'est sepela qui vraiment koyana yo en tout cas ngana loba nakuta vraiment na chance makasi ya ko travailler na ba grand
parce que là on a outil Luanda na ye nga yaki na ka na boule ke na benga phénomène na cadre ke na la balar staff ka vient nga bani na benga na bien presse boy non kutu wana président à l'époque dans nos benga on dirait qu'un phénomène kaka qui c'est était ma c'était phénomène na bengi là na bengi sikonga bien non outil voyage pire vieux kaka t'es sans le cambo vraiment nga bien na outil voyage boy ma kan voyage simbité bani ndembala moko apprendre non joli ndekutu eza boy na ba vieux mundori tozali souté na sali groupe nanga to répéter na matete chez tontine rose na pas matete wana otomona là na kepe sko nde aye kozongisa siko boule wana boule ke onde na bano yebisa ke na sa théâtre oh joli non nde eza boy fo okota ngabi ok problème ezate na boule parce que na makambo ndako na merde bango kaka théâtre ba supporter te batindinga na DP na banda et pas phénomène dans l'air na komi siko na groupe ango na kuta benzang oxygène baya Nicole Bakata Mama Loso Bijou la reine disons na kutaka vraiment ba grand ya théâtre et pas phénomène pe bango nyonso bayambanga bien parce que ba mona différence ya bano bayaka na ba théâtre par rapport ba moni mo amo boy autindako ana diplôme na ye ayo sa théâtre est-ce que bango pe balinga makasi balinga vraiment nga makasi erwa na yebi ata ko jouer ti mais par rapport ka ya ba critères et senga ka ba forcer nga en tout cas na sala epé boya na formation ezala vraiment l'époque sur na moni nzange makila nzote panzani omaka Yasmine na scène hey mama omaka okoti si omona ba opesa nga maloba nakanga nakomokanga ba parole na bango ezala vraiment ezala qui passe mais batutu o nakutaka wana mutu nyonso aidanga okutu ezala ki nde na loba malembe peut-être siko na loba mwa makasi nde ezala ba critique ce pièce leki o mona kaka o babi Yasmine aloba malembe so ekomi place l'info tombola ni o matsa volume je me souviens na rep et ça lit que nabi ba critique eleki na koti na scène na komolo baskonde ba yanki onze ba ni phénomène akatanga Yasmine yo loba bongo zala yo oyo zala yo soki esenga ba matsa télécommande le volume tina suka yango na force raté na loba kande na sani ndenge ozali et après Lisboa wana yo peut toujours oye ozupe place oui tampé moi baninga msusu banini baninga ni oyo ya mbeba bango ovelo ba sa msa kitoko bana ba kombo na Lisboa na biso l'air na zalé bana bayaka ba Miami bayaka Nora ayaki après nga nani on lisusu disons ba Amazon bayaka après ngai disons biso ne toza ba recruter à liboso ce phénomène o répétition à liboso za ba biso disons ba misusu ba kombo eza ebele bazoya katozoya mbatozoya toujours toujours na cour vous évoluer mamozo qui est toujours kitoko parce que Yasmine ba guerre et comment gagne na kati ya groupe ba jalousie mo et comment qui zaki pour anine bon quant à moi vraiment na habité vraiment te mais elo penza na okolo baké moi elo mo bonde zalaki et pas Bijou la reine et pas Bijou la reine parce que et bandeli balinga nga vraiment bien et zapela musuba obenga nga boy Yasmine to bayena ya Nicole Bakata balambeli bangonde kezala pele musuna ndo kabila bon pe bambongo siko l'air erwana ye bakate ezala siko bando linganga makasi lorsqu'on na ye koyeba musalango et comme siko yo toyeba na ba rôle malgré Bijou la reine taine moulai ayebike rôle ezayanga mais ba misu perotala soit na jouer ma bé ba cha Yasmine ou bien ba cha nani Amazon à partir de ça moi ba problème banzo créer mi amike à part ça et l'homme soit grave ezala été quand ba problème mo na Bijou la reine zaka ya na Bijou to na Nicole pena Nicole non jamais ya Nicole bandende Bijou la reine on sentait qu'on dit que Romi Koluko a problème non Bijou la reine ya bomba ate ya bomba ate est-ce que ezani l'aime so ya olobati a utiliser ce que banoa
yazala bon mais so yindika bo bijou la reine pas koka ba problème te so fâché penzo yeli bo akoka te mais so ko zata oloba makasi na profiter de faire ma gros bisou place à ça so vous avez tant wana un problème na tu vas s'arrêter à bijou ya toleki non yaya nani bon toi maman monte papa monte non yeba te so nani ya on va bijou na salon ni na ego te Nazwa tawanate mais c'est sûr un phénomène de à sentence qu'au groupe et comme in abakan quand on a quand oyo abandeka ko pesa conseil ensemble botika babilo kwana banini ezaleka bon ka mutu o peut-être na ko lo bana bijou kande se senta ke ngane e ban na tamo be bana le kate mais c'est bon pe ba bon sana biso et to bongi sana biso ko to ngana na osona bo to tika osona te ezaka ba guerre froide kaka oui bongo mais to tika osona te to tika osona te ce que tant ba to so za traiter surtout to hôtel ba théâtre ya semaine kuna azara mo sa jeu de Londres ya semaine za mo sa jeu de Londres ce que comme libala mo bino jeu de Londres est ce quoi kana mainde pour le jeu de Londres bala na epe ti bala mso ekufi ya zone Sofia théâtre ba zone Voilà, vous savez pas en couple et il va dans mon national de Londres vraiment en tout cas viens nga sida bilele na peso ba gros bisous place oza nga de Londres na tika ozala moi si na été o ba loba ba pire vieille aidanga na makambo ebele surtout ya musala na okolo banzonzing à part banzonzing o banda ya na groupe mais nzonzing a liboso yo ke libanda isa vient nga José de Londres mto benganga o Hermen Kaba azoluka ba fille bani tokenda wakuna na rando na problème na groupe là to kuta na phénomène sou kuna phénomène a boya kuto jouer mais mto kitsa phénomène mutema ezalaka vient nga José de Londres il est vraiment vieille à 4 ndaza na benga alobani Yasmine fan na nga yelo côté nga pe na za fan de Londres yelo côté. Ah oui, naibi, moi qui les lobaka bon, mais viens là, place ça y est. Non, quoi on a été sûr que ça mobile nanga na loba, azala mobile nanga comme ex, mais en tout cas ça mobile nanga. Et ça vient avoir mon na théâtre, mais pas peut-être na comédien moko. Ti. Oh, vous sala couple. Ti. Une comédie du nombre de thé. Ouais, penza kota lisusu. Kota labo, le robi mayo yebsanga. Mutute. Vous avez un msozo mabé na président, na sa coupe, au pas na président. Bon, on a invité. Peto yoka. Bon, on a invité dans ma vie privée bateau. Vraiment mal répété, sirène, ndumba, hypocrite. Et ça problème té. Fait jalouse, na sa. Ngako se côté jalousie. Ngako lobaté parce que bikaza TV. Nga se côté jalousie wa ngo ba beti libanda parce que vie privée mutu etala ngati. Ozwa te etalio wako to balongola peut-être batu mso ba traiter ngande fier oui mais ngasko yo eza fierté eza ndenge nanga soki ke exemple nga non to solo la te nazana difficulté wana na banda mutu mais soki to solo li au mona ke azane bien oui azane bien ça on est bien parce que ce temps dans monde dans zonzi ezaki ndeni bato yokutaka vraiment ba fini oyo kutaka peut-être oye boye parce que ça là on peut théâtre côté muso mais pour mon associé ils ont sens ils ont muso soit ils ont monte muso série ou ils ont monte muso ça dit que ba fini okuta vraiment ya danse dans les films ah oh c'est bon bon disons dans l'obani bon nyos tout cas c'est bon bazala qui est oh peut-être pas ça c'est payé ça yo ah oh c'est bon bon erwana nzonzing nanya pendant le baba domazé oui domazé oui ba gros bisous ma copa place aux aba domazé na il sous erwana parce que faut bateau bando sape ya banzonzinga ba domazé Diana bando sa ba nini ah oui c'est ça ah Diana na domazé bravo ba fille baza ba ngwe belé na ba garçon mais ezo attend na bando kanisa oui parce que ayo nzonzi banani au prochain qui au kangama parce que na kata groupe ezaka baso oza lisanga mais na libanda pe to kota libanda ya nzonzi to sali pe famille to sali couple banani ozaki ba proche ou comme va otambola oui na nzonzi o nani de Londres memanga o ya Hermen bon ina libanda sikoyo là to kekuna to est-ce que okutana Mamisa Chama ba gros bisous ma copa Mamisa Chama Solange Mboyo
na ilisusu to sala sko click Domazé Irsil c'est quoi ngana Irsil to banor solo déjà l'air na on a liste ouais et pas na biso ouais rien à voir na nzonzing mais lorsque to keko kuta na liso na nzonzing nde commence ko écrire là mso ngai Domazé Solange Irsil Mami Sachama Fatou Kayembe bino sala net to sala click na biso eroza libanga no boleke chu na tableau ngana bwaki na tableau Fatou abwaki disons to za click wana eza inde nya mitela bino tant ozala parce que apprécier en fort yona ngaki komana ba ko sepela na mitela biso amoni Domazé ba moni exil ba moni bino nyonso amitié ezaki vraiment kitoko oui eza inonde te ezala vraiment bien to mona wa vraiment za pa bolingo ti to koma ba tamo bola musu lelo ba yes to ye pa na bino moi ba ye pa na biso ane ngamtu na olamba nini jour musu so to zale pa banani et pas mamisa disons amour moko ezalaka entre biso pe na lobani toza pe là musu garçon tellement to bi pesa confiance makasi au moins garçon mo so déranger nga même so yo yebi déjà ne si Fatou tala ko mutu boy exemple British photo vie langa British photo ta eza boy disons toza na moi complicité moko boy ndi to sala wana na bolingo moko push et ba dans les cas qui wana bolingo lokola eswa ki na zele ezaki kozane komuna lo pa eza mambakala mais tomoni pa exina Domazé makelele yaka pe bozaki amitié ya makasi so ba moni Domazé ba moni exil ba moni saka bakati zobeta zo saka masolonde zalaka ezaki no kamuni kosi nini o ba biso ba vita rotala yo lelo to na plateau o expliquer biso no éclaircir ba tout c'était quoi bon na ndenga réalité vraiment wana eza ba vie privée na bango peut-être biso to ko mona on a libanda parce que boko za écrire mais deux baza ba pire makasi et on dirait to sala wana ngana Fatou Kayembe to za ba pire makasi bango pe mi bale baza ba pire makasi lo baza ina na pire ngana za na Fatou Kayembe ba pire ngana Mamisa ba pire ngana nani Solange ba pire omoni siko Domazé na Irsil baza ba pire au moins des makambo on des alaki lesko eye ko inda bango moko bayebi elo ni ne sala eke bakoma na ba niveau wana pour le mot slovaque bi ke ndeza bwe so mobala linginga faut exila yeba Fatou yeba mais ba on ba wele na makambo ba na pese idée comme wele ti on peut noter kamongo ndeti pour za ami oui parce que le sona olobi li kamongo te mona ke yasimi yango za hypocrite zo benga ta so so yeba ki baza li kamongo obi ke so ki ngana lingi mobali bwe exila ko yeba yasimi nana ko yeba siko ezaki ni tombe ba ninga o abino guerre yo banda ezaki bino ndene non et ça là ebiso passé parce que ti ba koma na ba niveau ba parquet ça là ebiso passé parce que to partage o biso to ba to banda na ba faible commencement lelo o ezate po o yo akomi boye créer jalousie ce n'est pas bien au moins et ça là biso passé parce que to yebani au moins lelo o ekoza mutu a sali charisme na kwa na mais to mi yebi na ba faible commencement. Bon, bah on m'a dit bah mais les comme là bon mais jour aux attend il y a okuta na bango tout na kati na bango c'était dû à quoi nini problème ça nini pour ça il cabo yebisa combattre pour yebisa que les ketchu o so ling o te ba que si ko tant problème à bo yo exilé ça nini franchement vraiment na ndenga réalité na ko constater na tuna bango te na tuna bango te pour na ngamoko na mona déjà ba comme na niveau mabe l'air est comme na ba parquet il fallait ba solo là ba trouver solution mais ba on ba kena ba parquet franchement na dossier na côté ça mutu te na tuna te na yeba piti c'est ba wele la ni et moi après toujours amitié na bana na ah oui tout continuer là ba mamisa vous êtes toujours ensemble oui Diana te Diana zena staff na bisote ah oui Diana tout ça va très bien oui et qui n'a toujours et qui n'a bien titi pende kama makambo ezalaka ka bantonzi ngo tokota et yo sala pe créer les biso ba problème créer les biso ba problème et comme to longwa na groupe ba makambo belé ngwana quoi ya mape wo kabwa na bino mutormina ndenge na ah oui mais na bango nyos tunde na tangeli wana to bebana te ngana Mamisa kati na Fatou kati
Solange malgré en Afrique du Sud chaque jour to solo la de kati do mazé ezala so eleki moi bata moi là mso benga ya boni disons problème ezate to fanda irsil boy là mso fanda ma belle boni ils ont dirait leur papa kufaki ayo komela non nazala na moi banini na ko yo ko na retard disons na bango nyonso nazala problème na mututi aux en mututi aux en problème mututi yo aussi ton boza là tout le monde a ezara non début de le soleil libala ya mamisa na producteur moi bala na fait c'est la paye koto na eu moi problème ya na mamisa bo la rachil ba fo non au moins les que tu ngande na zabo ezate ki opona mi laxa na za spécial ou bien non mutu nda tambola za ba principe na ngati na sala musa théâtre non na bima na producteur te il faut roloba non na bima na producteur te oui ba dérangement ezalaka ezo dépendre na mutu là musunga na boya na nga vie ya kibombanda ebele na boya na nga ya on invite kana bima na ba producteur bon obi mamisa liba na bango kasi wa il faut tuna mamisa ti oh tuna mamisa oh kainga la camarade mamisa wa tuna mamisa ah oui nazala oh non wa donc beta te wa neza makambo mamisa mamisa chama ma copine yo moko so leka ya beta makambo nao mamisa mto beta ngate obumba on bebelo voyance oh nzambe na ngebo sikole ke tuna loba nini po no beta le msu détail waneza eza bongoti c'est mieux ye mokola roya awa fandi na kitio ye mo ayebso le kechu eleka boesa benga na tile vous êtes toujours amis vous avez ah oui toza toujours ba ami kaka wana eza elo ndesko sala ke tokuta vraiment lisu mingité par rapport ya ba occupation mutu na mutu akomi na liboso so otali baton wana age ezala mukie tozo fanda ka trop ba staff so staff te tournage tozo kutana mais lelo oyo erwa mpe toza no to botité mais lelo tokomi na bana sikoyo oko ba vie na ba staff ezala lisu te tokomo kutana ba circonstances moko boile muso fête matanga tournage nde tokutana mais sans wana toi na biso bien to bengana vous êtes toujours ensemble oui bah ça on tourne bien les siko joli en semaine vous avez combien d'enfants na moi moko marié t'es célibataire vous botinde oui na botika bongoti na botika bongo et mon lingana bota ouais pe anga mon lingana bota c'est pas ça nous kabola bino na président la DSOB kolunga ya semina liziboza qui no cause année merci papa non pour l'année bon séparation on a quelque part et ça là on a passé parce que on a nazala na idée en longwa Lisboy Fondation ti na betayi li solo dès le départ ba parents nanga baloba batikanga na maboko ya phénomène nga à l'époque na loba nga kolongwa Lisboy au moins na bala mais ce ko bala te nous a toujours na Lisboy Fondation mais moko ya biso ya musalo to sala ka yé muta créer langa problème ti lelo nde na se retrouver libanda ya Lisboy Fondation moko moi c'est mobile bon eza nani pululu Chico Moto, oui, Chico Polulu, Moto a créé là un problème wana. Au moni eloko errement deux fois et ça là on a passé pour l'année. Et tant que manango jolie Yasmine à la présidente. Ça sonne à longo là na Lisboy. Et ça là na volonté na ngati. Ça na volonté na ngati. Et ça là na lobaka erwa kabanzonzing kaka. Pololo abengi abenga oh non Yasmine des boye pièce moko boye boye ndeke ezala kaka biso bia OK c'est bon abenga nga abengi pe Fatou Kaembe comme toza ba pirte abengi biso mbale biso bia comme à l'époque et soba ndoli nganzonzingti biso bia to qui est pas prise to qui est sengai to qui est pas prise à l'époque ana bandal to sengi président aboyi non nzonzing te parce que et ça laisse ko babilo mo bona groupe il faut le ba vérité biso ba tuto ke nzonzing selon ndenge zo mona na c'est comme si biso to gagner vie par rapport ya ba oyo ba kenda nzonzing te et comment créer neti ba n selon explication à président non ba nzonzing wana
toki était à boy. Abi non, il fallait Chico ye moko abenga ye, asenga ye et pas asenga biso pas na. Toki na biso ezala samedi, lundi toki rep. Biso bulka que président a changé na vite tikalibom. Mercredi biso to tourner ya groupe na biso. Téléphone sona na nya benga pololo, abengi Fatu. Oh boza wapi wapi biso etombe toaka na scène boye bacha ikutu couper. Boza wapi to ngito sa ba tableau na bio boza wapi. De Fatu ayebisi abi nde eza boye mo to ya ezate presse aboyaki. Ba mo Fatu azui téléphone apesinga. Oh pololo na chena litoi. Allô. Oh Yasmine ezandeni kasibo. Ngabi mo to ya ezate nde Fatu otoloba. Oh kutu d'ailleurs tozana président na phénomène awa. Ngabi comme bozana ekuna ça tombe bien. C'est ngabi so est pas président. Mais kolobate ke biso batuto tinzi. Obi kala na silisi bongo na téléphone petit. Mais makambo anyo sto lobe pa na ngati. Phénomène moto à répondre. Sikoyo, les recens de ngwana na banjo senga président pardon nda to disposition kuna zande ngabi to saka tableau moko o ya publicité ya salle de fête ya vieux gentil Mwanza bakro biso place za abi mbamo phénomène abi ezamba suka babilo abu et s'il na ngoza mercredi to comme à vendredi à le même semaine to kuta na mission na bandal kana venir président na Kimbondo wana ay singa non sert ndeza boye Luka phénomène pour façon phénomène à olobela ya nande moko ya bienté siko lekelinga phénomène à olobela mabe nande ni lundi tokenda répéter toke rep to comme na rep ndoka batika consigne ngai Fatu to répéter to fandi pembe jour na phénomène aya kondira azala pe malade ayakati le lendemain nango mardi la rep esili na epsi samba nga bisamba lobi na oyate parce que tozana matanga moboye cousine na biso azala actrice ya Vienga Alphar ya Jackie akufaka azala cousine na biso parce que mardi on a les enterrement nga bino ya nga répéter lobi parce que toi na enterrement ya cousine na biso ndabi OK problème ça na kenanga mardi wana nga ke répéter ba Fatu ba ke rep ba cheka mpanzi babi phénomène le rayaki amoni pe Fatu abi bon ba pecho bo mériter suspension ti rep banje sili ngala yete ndesko place oyo na ebi que peut-être pe ça phénomène kanda des phénomènes ay koloba à partir à lelo to longwe alongo libiso na groupe alongo libiso na groupe bani parce que ti pololo alobai que tozana phénomène awa wana ba préparer voyage na bango liboso o wera à faire voyage à bango na ba duchesse ba mo phénomène abi que non na longo libino bozali so na groupe tenga azale na ngate na matanga na lemba fon na ngesona Fatu allo ya boni ya tika ndeza bo phénomène a longo libiso na groupe et là on a répondu à Fatu nabi décision on a koka ko zoate phénomène yemo mtu azwelinga ndeko longana nga ya mwana malgré batu bayaka ke ono aza mutu na yo vie na yo il faut mi ketisa ba pardon mais ngas ko natala ki ngabi nzonzi ngango na tourner te pe azalaki bien informé to tourner te toniati pe makolo place ba ndeko tourner mais pour la nini on ba décision ya bongo ndeko longana nga lisbo ya mwana pour le parfum de bonne odeur vient na firenze na ke potote et tombé nzonzi musu ya Gilles bavo wa makambo neza moto ba oyebaka ba Yasmine ba okepa Caleb boye o boye tokutana sikona ye moko pululu na nzonzi ngwana na jour casting oyebike mutu azoya sangwe panzani batutu bayebike balongo libiso pe tozali na kati ya pièce ya makasi o vie sans souci pe à son âme a joie ka fututu yoka son bayebike balongo libiso mututu ayebaki mais aye amoni biso a chelongi mopanzi neti kutu eloko ezate c'est que moi j'aime pas aimé et ça libongo pe na tuna été ye pe expliquer biso te et après na comment que pas bateau oh il paraîtrait
l'air abenga ibiso achaki main libre yango phénomène asepelate acha ba actrice na main libre ti lelo lekechu na ebitende émission eleka nga na oyeba raison nini oyo téléphone ya pululu e komaka na mato ya phénomène parce que y a benginga nde yani phénomène muta répondre ngande et bimake il paraît acha ba main libre bani phénomène asepelate ba cha ba na ba main libre bongo et mon on dirait batu ba luka nzonzi nzoka yemoko muta bengaki c'était par rapport à ça de ça que on a pété en son chiko na au moins quand d'expliquer na soit na été parce que ablesanga oui ablesanga mouvement na ndekata quand d'expliquer na yeba musalati ba onde ba formanga ba phénomène muto formé nga bimisinga yemoku muto asepela bi jouer na combo ya Yasmine malgré sa poste non parce que ba joli basé belé na théâtre jouer na combo ya Yasmine bazati yango pe esala ke na bandi na nino est-ce que muto abongo yo fandi no kaka obebisela amsala omoni tipe to kuta pe na pululu et yo sala pe ke o batamoko bo Gilles Bavon ezala ke to ke Angola tozui pe ba visa leka na on a encore constaté leka na yeba ke ba pululu bazana kati na keda na mati to beba na kuna Gilles Bavon akanga passeport nanga parce que pour la nini na boko kindi mais parmi ba raison ils ont dirait mutu phénomène ozala ba sai sai bazalaka ba nani oyo ba ya Denise Lipati ba disons ezay ba to ebele ba Léa ba Mamisa na kati franchement et bah ici ngabi nazali sou na phénomène te siko to kende na mona on dit quelque part pe na président na placement ko bien te ça pour ba choc na monde théâtre yangwana oya pululu a chokayo a chokanga yangwana c'est ce qu'ils avaient été c'est ce que ça te là pe ba Angola je me suis tombé wana répéter na kanda na kasavubu pululu aye na fandi pe to na yambie pe bien o nini turbo et tembo na sombeli to solo li pepe ye pa beti li solo abi yes o sala ifo yo mtozo no visa na yo bani to ki Angola me okenda tenga bia ba raison kana pesi ba raison so mais atikala ko yebisa ngate ke yes ti olongwa na list boy ezala boy c'était comme ça yangwana. Voilà, il y a servi parmi les chocaille pour le chico, à chocaille makasi, à l'ongolisa y Lisboy, ou à pourquoi qui fait ma colongate. Lorsqu'on a pas fan na yo, bon no groupe na yo c'est quoi? Oui, groupe na c'est quoi ça va parce que na batam moko na moi sima wa na aritaka na za ba makamo na ndosala et bana il sou ko permettre te. Ngamo na yebi ke yem to sala ke na longo na Lisboy Fondation. Le ne so big groupe na yo, moi pour le problème ni nango zo ki senga ki paiement. Bon, eza vraiment moi problème personnel pinza ya makasi pinza ya kati. Oui, ya kati. Pour le ça évolue maintenant. C'est quoi c'est bon déjà, c'est bon. Nazo préparé déjà film sous jugement bientôt là besoin. Yo bateau ba makaki yo na posa na yo ya pesi ba producteur mingi ba internet ba zo pesi ba na posa ba benga yo obike lo mona bino bo muta benga pété za raté nous appelle na posa contact na yo est-ce que yo pesa le lo ba producteur mikili kili ba na posa ya signé ba ko benga onde nene ba producteur ba zala kaka en tout cas ba tutu oyo balingi peut-être ba soutenir groupe culturel Coin tu Coin. Numéro Ezawana 00243 99 35 629 et ça là vraiment bien pour nous soutenir ya nabino leki nabino ami nabino collègue nabino moi nabino message na batutu balandi émission kati na maramna yo to bandi émission est-ce que peut-être ba question na to na yo té est-ce que ngana bino to na yo boy té nya se bimi wapi siko yebisa bato baotala au kotala yo message ni repesa mona quelques dédicaces na bato yo ba mona yo kala na ba réseaux sociaux lo ba mona yo soko ba message ni repesa na bango. En tout cas na pesi na obino ba mbote belé partout bozana tiers monde grâce à lekechu lelo bo moninga lisusu na olobaka ke bo continuer toujours ko soutenir nga sans bino nga vraiment na za mobulo na makamnyo sto on a lobi awa soki eleze bino na za mutu bolimbisanga na pesi bambote na bayanga nyosto balinganga na bosanité Justin Kizozo JC Diboko
viennent en ba plaie à matete pas tous les bois de Versas na bosente Yannick Landou le grand Jogo Keshambute de Bundes ma copine de moi Cécile Bilonda ba gros bisous place aux arts Francine Mondabi Ali Soza ba gros bisous en tout cas batunyo sto bolinga nga chimène bino tout tellement bosé belé non koko silsa bino te vraiment la pesi ba bisous belé na ma copine de moi Bibiche Molela Misha Matondo ba gros bisous na bino nyosto. Voilà, bah gros bisous na bino tout ne Yasmina lobby. Merci na yo pour l'invitation na biso à na émission na biso 4 c'est bien bah comprendre déjà même malgré souci ka ya bala batu partout en bosali. Tika bongo pardon. Voilà tika bongo. Voilà za makambo ya 1900. Siko tozana. Et ça se voit qu'on zara bolingoni hein. Les kechu tika ko les bolingoni ni yaza na vie na ngape na vie na. Ça se voit bolinga ki mingi. Zara moureuse non? Mais bien sûr, au moins mutula mutasala à époque naïe. Il y a ça l'époque naïe, ils appellent battu monsieur peut masaliper. Voilà mouchi. Diego Cao na Diego abo ça n'a raté. En tout cas, la PC ba gros bisous place à pas tous les bois de Versas, ba plaie à matete, ba Sephora Umba, base solide à matete na PC bilon ba gros bisous viennent nga et bienvenue. British photo, vous êtes belé ba viennent nga ba Willy Sionga. En tout cas, gros bisous. C'est un bossani, bolimbisa. Merci à tout le monde qui fait les pas dans les ketchup au CPRA. Déjà dans le mois de février, bana Luanda Zoya Angola, na pona koyama artistes et comédiens tout bazan Angola, Moyindo, Miraesa, Bidi. Binoze belé boza kuna étoile bate belé boza kuna na zoya déjà na mois février on a saka une semaine bientôt tout ça déjà programme na mutu moko babina tanga communauté parce que ça tanga communauté na saka une semaine na Luanda na programme ba artiste ko ça ba émission 4 semestres deux ça ma chance les autres ça parmi bateau mais ces autres les na kati ya réseaux sociaux na kombo ya kati na chaîne na biso ya Congo Lisiba TV nga Kevin na bino ye yo na bino mais malgré bitumba na like TV officiel ba iba biso matériel mais to kolonga ngo toujours bien trop bozo ba film ya fifi na nga et bozo ba belé to se lever mbala sima ça dit film na like TV au participer d'accord problème té na mona yo na réseaux sociaux parce que il connaît YouTube ah oui ya on est makambo ba fan ko ba yo ba lukaka yo alors c'est la baba mona yo et ça là vraiment bien parce que déjà groupe quanti quoi déjà nga za ko sepela ngo mingi vous avez là vraiment aux pesa vraiment kitoko mais bonne chance merci toujours merci na tout bolinganga bo sepela na moni présence ya Deborah Bwanga na moni présence ya Aïda na moni pe Saint-Clair na moni tout bolinga qui finit pas dans les ketchup sepela nga na esa gibino ezali kama mafuta ezali kama étoile ezali kama nyoso esilo pour Aïda Sili pour Sili na réseaux sociaux a joindre sur la théâtre ka bilona Mikel Kianaka yango epaka est-ce que ba benga kayo ya ulesi nga po saide ya ulesi ba luka exemple tu vas voir na za chez moi na memezate pour soigner on a vraiment pas on est ensemble pas tout bolinga Kevin et dans les ketchup pour s'abonner belé comme mafuta et quelque chose se prépare bientôt là boyo ka douleur ya nzambe ya malé bien ce autant bakanga ngote vous s'abonner à Deborah Bwanga TV et ça va bien. Bon séjour na président Herman Kassomo depuis Canada na pission parce que vous allez on kufa kabakwis na bakwis qui les lozo de salinga vraiment bien et tout le monde ne balasima bisous bye et bah tout le monde déjà semaine oyo to maman chaque déjà dans un programme ve masasi to rezoyer bah déjà to retourner dans semaine oyo bien mission 14 5 ça qu'on na ba musicien na ba danseuse ba te belé na ba to ba sala ba kombo boye ba bora ba ngompe ba ndoleka na parce que 4 ça pour na ba to nyonso mais au Rolanda na yo ça no pe mission vous connaissez ko kombo dino pe ça mais so lu ki pe kombo na chala ok va stéréo que possible toucher merci et nous balasima bye Congo Lisiba TV pour plus d'actualités abonnez-vous